20 minutes d'analyse ezali émission na bino oyo désormais bokobanda kolanda na chaîne YouTube oyo bolingaka pe bo préféra Bana Nzambe TV. Kuna ezali chaîne YouTube oyo Paris mobimba à Londres Allemagne bandima na ebisaka bino que awa na République démocratique du Congo ba sujet d'actualité ezali ebele. Yango biso tant que ba journaliste tozalaka wana pona kosala lecture pe ko analyser ba fait par rapport à la réalité où vous allez vivre sur terrain. Nasima ya caméra ezali ne bongo Arnold Anzolo oazalaka toujours prêt pour le travail, pour l'intérêt. Yabino ba abonné na biso o bozali ebele na Belgique, en Allemagne, ba lobi na Londres, na mon ami Love au Makok ensemble, na Blessing bazali kolanda Jean-Jacques Yemba. Ah on a République démocratique du Congo, ngana bino boyebi ke sujet d'actualité ezali dominé na o Italie présidence ya Seni. Présidence ya Seni kasi ba sujet ngo ezali kolobama de gauche comme à droite pe et sali moi tout le ba vie comme divergent entre acteurs politiques. Lelo oyo ndenge tozali koloba boye esengeli boye ba ke lamuka apesi loboko na ye na mwana mboka Kabila, Joseph Kabila. Pourquoi Joseph Kabila? Balobi bazosala bloc pona ko telemela désignation ya Denis Kadima o azali actuel président ya Seni. Kasi komona déjà problème on ndenge ezali ko kendele mombutu mbutu komi kokota kasi côté UDPS bon balobi ba ko baisser ba brater bazali ko travailler jour et nuit pour préparer l'élection il y a 2023. Kasi ba question ezali ebele à se poser pour vu ampleur pour toper. Tout le monde a tourné politique, on a comme il changer et comme il peut ça déjà on dit toujours qu'on est na crise. Bobi Bikoleleki, moi namboka Martin Fayulu a pensé qu'il le beau qu'on a pour na aussi un dialogue. Na moi namboka Félix Antoine Tshisekedi actuel président RDC. Félix Tshisekedi a qui niet ensemble na plateforme na ba lobi que bango bazali ko préparer bobele élection. Kasi lelo oyo na nyonso oyo acteur politique na biso bazali ko sala. Biso toza ba journaliste to bien toza ba journaliste to sala ka ba analyse pona ko totala ba fait pe kotala est-ce que na nyonso wana part ya population ezali wapi. Lelo oyo Martin Fayulu azali mutu o a critiqué ki Kabila durant mandat na yemo bimba. Récemment au Kakutu a autant la déclaration pour dire que Kabila ne azali Mali à Congo, Kabila nda pesaki Félix Tshisekedi pouvoir. Kasi lelo oyo ba décider ko sala bloc ensemble na bandeko ya Moïse Katumbi Tchako. Opeto lobela na kati il y a 20 minutes d'analyse pour comprendre réellement qui est l'acteur politique congolais pour na nyonso oyo maman atekaka ndunda maman atekaka mapa intérêt na ezala na kati te. Jamais tout le monde en prison bakani maman atekaka ndunda escroquer toi détourner mbongo ebele bakanga toujours acteur politique bangonde balikaka na ba écran bangonde balikaka na ba à travers ba canaux médiatiques na biso oyo pona kopesa ba vie na bango kasi tango bakoma na bokonzi yango babosa na population. Na revenu na sujet boso na lobaki kelelo lamuka apesi loboko na ye na Joseph Kabila to pe na plateforme ya FCC basali bloc. Tozo ngana na sima na 2007 Kabila initiaki ya Edem Kojo na dialogue wana to mona ki ndenge ni Kabila a débauchaki acteur politique mosusu ya opposition où il s'est en sorte que dialogue ngo ya Kojo et simbaki te po le fait Etienne Tshisekedi Mulumba a traité Edem Kojo comme kabiliste. Tout le monde a dit Kabila sombaki ba politicien baye bakoti na dialogue wana baju ba poste au premier ministre Bossé Zaki Sami Badi Banga. Tout le monde peut éviter caméra kota na kati ya dialogue wana zoka ba poste bien bata parti politique à l'époque c'était Nissa Bidje Zalaka Kangudia mtazoka poste wana na compte ya UNC. Tu as comment on a retombé dans mon asuka population intérêt na ezalaki te et a kokende susu na deuxième dialogue aux qui convoqué l'église catholique 5 suka nango tout le monde a qui ndenge ko suka Chibala Ebima premier ministre organiser l'élection. Fayulu toujours pour critiquer régime Ozaki en place, régime Kabila. Ce qu'on a dit, au point de vue pandista, on a sur le terrain, toujours rappelé à la population. Les lois oyo, tout le monde
na 18 ans ya mandat ya Kabila Congolais tikali na souvenir tokoki koloba ya mabe. Mais quand la combat Fayulu asalaki depuis l'époque ya Tshisekedi, au monde a que mutu azalaki ko combattre toujours, azalaki ko travailler sur le terrain pour l'intérêt de la population. Mais les oyo, bien que balobaki na la politique est dynamique, même en politique on coopérer na diable pour trouver intérêt na yo. Est-ce que coalition oyo FCC Lamuka Basali et quoi aboutir à quelque chose il y a bien. J'espère que nous allons la population bien moins juger. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous voyez bien que moi en Mboka Moïse Katumbi Tchapwe récemment attend à sa voix na côté na union sacrée déclaration à Lamuka basala ki pona kolobake Moïse Katumbi Tchapwe na Bemba bazali ko engager le susu Lamuka te po bakei na union sacrée. Siko lelo oyo tant Martin Fayulu asala ki appelle ke basala bloc o basali wana na bosa nguna kombo zali ko benga ngo bloc o basali la force politique wana. Est-ce que tokoloba ke Fayulu aza sous leader ya Lamuka ou bien bloc o basali? Est-ce que réellement c'est Fayulu qui va diriger ça? Pour politique tout c'est voiler la face, c'est l'argent. Surtout la plateforme au bon basali on a tout le monde batala Lamuka bazali na ba mouvement citoyen sous bazali na bata Kabila bazali na ba onyo so na mutana mosole belé c'est Joseph Kabila Kabani. D'où toloba ke plateforme on a mutana dirigeant les Joseph Kabila Kabani. Et puis Joseph Kabila Kabani est un dirigeant. Est-ce que vous croyez réellement et vous allez peine pour l'intérêt ya bateau baki au sala bloc naï? Pour moi déjà Joseph Kabila tant azali na mandat sur place atikala kolobate ke nazata na 15 personnes aux alentours ya mate. Voilà les résultats. Population bino mo bozali komona bozali ko juger. Tu ça bino bo s'abonner massivement à Info RDC pour avoir d'informations ezalaka en temps réel. Ezalaka en temps réel. Tu vas qui désormais tu rendre ça la 20 minutes d'analyse pour nous permettre yom tozali na poto yom tozali on a République démocratique du Congo ko pesa pe avis na yo par rapport à sujet d'actualité. Na nyonso oyo population bazali kotalela pour jusque la population tozali victime. Ba terre politique tout le monde attend ba marche ndenge ezalaka tout le monde attend ba descente sur le terrain. Jamais au monde acteur politique a dit moi si na ena bana soit azu ba cousin non 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 les ara petit peuple ne ba manipuler bango ba keti sur le terrain ba sali ba manifestation na bango récemment à la marche ya au bande ko Lamuka basalaki il y a eu 2 morts na 2 morts wana jamais au monde attaque cousin soit neveu a Fayulu na kati soit Adolphe Muzitu na kati rien du tout. Donc population il faut essayer la zomailler la conscience et surtout et ben ndenge nini akoki commis en charge pour makambo to tellement déjà plus de décennies tous allez vivre toujours passe ya boy aux populations allait souffrir ma terre politique allait toujours kozwa intérêt na yo les kamsu sur tout émission na 20 minutes d'analyse na biso o ezali kambu ya mwana mboka bon tolobela toujours maman Martin Fayulu parce que yem taza sujet d'actualité pour alliance sur Salina Kabila abomi na Lamuka na animé ala na Joseph Kabila Kabani to bito ceux qui est sous Karol pour récemment la sortie médiatique awa pour na koloba que ba boyi Denis Kadima mais la sortie médiatique en lo to kamaki to tel comme Adolphe Muzitu. Déjà pour votre information c'est ngebo baké accord ezali suscité entre moi na mboka Martin Fayulu na Adolphe Muzitu. Donc ba avis déjà comme divergent oyo azali kotambola na ndenge na ye o pas azali kotambola na ndenge na o nyoso mona ki wana yo o monité na rencontre au lobby à FCC na Lamuka des voix qui tout aina compte ya Adolphe ya Martin Fayulu na compte ya Adolphe Muzitu batini Blanchard Longoma bango sur na terrain na kati batikala bozalate donc ils ont parmi babiloko oyo ezali ko ça en sorte que tout le monde qui est déjà flou mo na kati côté pouvoir en place le lopé c'est la déclaration de quoi il pèse tu vas sur le par rapport à sujet en repos bon il faut s'annoncer bien que le Brésil s'est préparé pour l'élection 2023 oui mais bien que la population peut jusque là sur le plan social ou déjà 3 ans à mandat à mon amboka Félix Sekedi oui tout le monde va secteur monsieur saison marché mais problème à Congolais nzala nesina nzala ali marata tonga sur $10 par jour et ça là est bien
pour côté on a pesali parmi biloko OP population ezali ko reprocher na régime ezali en place que oui tout le monde pouvoir ezwami mais c'est comme si rien ne se fait, rien ne change, on dirait quand ndenge ezalaki liboso. Bon bah si je me suis ezali que problème honnête likambo etali confrontation entre mwana mboka Jean-Marie Kassamba na Jeff Caleb Obiango azali DG Actu 7.cd et puis ambassadeur Yaram. Bon c'est pour éclaircir bino ça parmi les sujets peut-être na 20 minutes d'analyse par rapport à l'organisation où est allé UNPC. UNPC c'est l'Union et la presse congolaise na biso a. Et ça Asbel est reconnu na mboka na biso. Donc ça Asbel est reconnu na mboka na biso. L'élection tant que les kanaki abomona ki élection de les qui ezala ki flou. Kasi na moment où on a zelo ko que jugement ezali rendu la TGI Gomé banile élection. Donc na minute où Jean-Marie Kassamba azali susu président et UNPC ville province à Kinshasa T. Banile élection et sengeli bazon en assemblée générale pour organiser sur l'élection susu. Donc na minute où to kolo ba que Jeff Caleb par rapport à requête à côté qui n'a parquet azali a satisfaire c'est la notification pour la notification pardon et puis pour makambo et que na ndenga normal. Car c'est sengeli ba que Jeff Caleb a cotisé le sous a fourni Jean-Marie Kassamba pour un usage des faux. Donc, le document a présenté qui peut organiser l'élection pour la candidat à l'élection à une PCF professeur Kinshasa et ça va faux document. Donc, d'office, Jean-Marie Kassamba est singé à répondre à l'invitation à la justice si noté et scannion sur le monde bakokangai. Tu as vu Sarabino aux alliés à Londres, à Belgique, aux alliés à Zimbabwe, aux alliés à Afrique du Sud. Bon s'abonner massivement na ba chaîne Oyo topé na info RDC pour avoir actualité zalakaya sur Bananzambe TV balobi confiance au bopesa na chaîne YouTube na bino Bananzambe TV pour continuer toujours au pesa pour avoir to oui ça que doit nous pesa toujours ba sujet d'actualité il y a sûr kasi esengeli boyeba ke marche ezali le 6 novembre kasi botu na marche en badani organiser marche ezali organisé le 6 novembre là bon na habité na benga mo la muka. Donc Joseph Kabila, na Martin Fayulu, on va organiser marche na bango et le 6 novembre 2021 pour na boboya Denis Kadima. Suko dans tout ça, analyse dans ma personnel. Analyse dans ma personnel pour na zala pe na zo pe moi chance ya ko zala na ba télé, na ba dialogue, na ba rencontre mi ba les 5 dem kojo na mona ndeng ba terre politique ba fonctionnaka. Jusque la plateforme la muka ex la muka tolobake bazana ba moyen te mbongo ezate oyo permettre bango lelelo oyo tokena des élections ba présenter pe ba candidat na bango ba sali pe campagne électorale et l'équipe est normale ezate crainte wana yango nde ozali ko na bi eza analyse na personnel crainte wana yango nde ozali komona ke ba acteur politique ya oyo opposition bazali ko luka toujours tokena na crise ko permettre glissement ko permettre dialogue et pour permettre le partage des postes et saliments et sous la bombe solo pour organisation de l'élection et saliments. Kasnanion soana intérêt peuple ezali wapi. O tolo ba pe vérité. L'élection des pays en saliments. Population sociale les même fait balila na chaque jour. Nzala mais ça les a été bien que tout le monde dans régime il y a président de la République ou Fachi moi ba réalisation de côté justice tout le monde benanga oyibi IGF osala musala kitoko oyibi bakangio côté musu tout le monde pe ba nzela côté musu ezaki mabe ko bongisa bon côté appareil na justice benanga tout le monde que oui transparence c'est comme influence les a susté par rapport ya ndenge ezalaki liboso donc ba si jona nyoso nazalaki koloba que lelo oyo la muka moni baza sous na moyen te ko permettre on va affronter l'élection te ba comme ko na discours ya dialogue topé quoi accusé président Seni Kasali proche il y a pouvoir sont les réalistes les lo oyo ata balobi ke bazu mutu ya banu bazu mswahili a organiser l'élection pas ata Félix Sekela bien présenté ata Martin Fayulu bien président vous croyez que Martin Fayulu est un président côté IDPS va réclamer rien ba revendication et ben nous allons toujours vaut mieux que tu coloca au lieu coloca auto chat à approche à pouvoir
otocha mutu boye non vaut mieux que tu koluka méthode mosusu ya koorganiser baélection na mboka oyo kopermettre que transparence ezala clarité ezala en le place ya kosala en sorte que tokenda badiscours oyo komema biso na bahaine tribale kaza mutu muluba aza mutu soki ya UDPS aza soki proche ya pouvoir tout ça population ezali koprofite ni loko moko te. Il faut qu'il y ait des propositions au moni ndenge bato ya lamuka na Joseph Kabila basangana ki lobby il faut bavandi bapesi proposition mo na chef de l'état atali proposition pesa correct et permettre pe eza pour l'intérêt population et ne pour vendre ça la bloc tambo na marche IDP c'est ça li 32 ans ya ba marche ba vide morte et belé awa suite na ngozani. Et puis quand vous faites la marche on attend bo ça la mo ba kufa kuna je répète ce ne sont pas les membres de la famille Nabino. Les arabes petits peuples vont souffrir. Bon, dans tout ça, la population est allée comme on a, population est allée comme on a. Quand on va dévoiler, pour éclaircir nos opinions par rapport à ma harmonie, c'est allé coller comme bon. Pour un artère politique, on a besoin de sa confiance. Parce que ce que j'ai vu, et bateau va diriger pendant 18 ans, va bomber bateau pendant 18 ans, va faire souffrir bateau pendant 18 ans. Les lots Martin Fayol, l'étau ya salaki. Andimi na yeko kino sangana na batu ya Kabila na habité pour quelle fin pour quel intérêt bon total la suite ndenge ko pesama ezali 20 minutes d'analyse pesa biso ba critique na yo pesa biso ba sujet na yo pesa biso ba critique ko permettre biso de s'améliorer le sous kitoko po awa to bisa kabino ezali nde information en temps réel na komi na suka tika na pesa mbote na balandi nyonso ya info RDC soki bomonaki nga na bimaki na ba tablette na bino na ba téléphone na bino na ba ordinateur na bino ezali nde Arnold Anzolo balobi désormais dio ya yena Jean-Jacques Yemba tromanokita sur le terrain pour l'enregistrer sa information ya solo na pesi mbote na Blaise Ifaso depuis France na pesi pe mbote lisusu na Louise Djonga Chako balobi agence ya transfert oyo ko permettre yo mama papa mwana muke soko zali na Belgique ozali na posta ya kotindela bandeko na mbongo a na ville province ya Kinshasa contacter agence ya transfert Louise Djonga contacter agence Djilo pokuna transfert ezali koselema na ndenge moko ya kosakana te babi na transparence et surtout rapidité po biso mbongo to yo tikelo tina ndako donc na nezala te ezali asika na pesi mbote na Balbine Lutete balobi ye Chichiemba Diona bango esalaka kitoko na pesi mbote na Jeff Caleb Obiang ensemble na Thérèse Kazadi couple moko kitoko na pesi mbote na famille mobimba ya G7 Caleb oyo balela Jean-Jacques Yemba les journalistes du peuple na pesi mbote na Milove balobi Milove Omakoko mama malongi te abiso to bongwana te abiso famille ezwa pe changement pour makamba boye déjà to lembi ciao.